Même biso artiste était même dans ma famille ata mutsoki mutakufi moi bangono et zalaka kaka donc et kota biso na matoité to vandisa ngona mitema na biso te biso beto ko makobeta ngo tangwa non donc to et sa famille banungu ezalaka kaka so ba sokola basani pe ninganaka donc voilà. Non, je suis toi, ça défaut, ils ont des gars qui sont là, tu vas nous dire que non, ça y est bien, non. Les moutons sont tous mes alanga, ils ont la nan, moutons sont défaut dans les alanga. Azalaka minga lo bagamate. Azalana minga à cause de la kamba bomba na mutema lo bagate. Ah oui, ndeko na ngai soirée eza moko na kati ya mboka ya France bondimela ngai pona ko célébrer journée de la femme à bonté association Fapemed basaleli bino mobange na soirée oyo kozala bongo le 18 mars 2023 na kati ya mboka ya France précisément na kati ya ville ya Arquet à la maison de la Bièvre numéro 66 Riel de la division L'air clair numéro 94 110 Oza Mobimba otuninga droit d'entrée eza combien na 25 € ya pamba avec un plan bandeko na ngai nano ezala te pona ko réserver ba place benga biso na ba numéro oyo okozala mobimba ekei oui. Check c'est 10 cap la merveille et puis dehors. Bon en mboka to soutenir fondation ya Binabiso et ma meilleure fondation du Salis. Azo assurer ba obsèque, azo assurer habitation en Europe. Pas dit la cause que ça on assurer. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure. Tala yo ili susu non li Salis assurance. Yo olingi o s'assurer yako assurance auto ezali assurance rapatriement ezali mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance uzomona na kati ya fondation lisalisi epa ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims et na bato bazoloba ke Congo fozala bien eza na bato bazosala pe ke Congo ezala bien voilà vient sur la emameya fondation lisalisi mpona bana ya Congo emameya fondation lisalisi ici à longisa biso ba santé ici à longisa biso ba makambo ebele mais ya mbalo balobi assurance complet oningo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé pe ezali wana balobi ban Afrique ban Europe ban Amérique ban Asie ban Océanie ban mokili mobimba makambo to lukaka eza kaka pa ya fondation Emameya fondation lisalisi ya Emameya balobi partout dans le monde
tala moto oyo asira ba santé na biso. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour déjà. Bonjour Yaya. Présence donc, qu'est-ce que vous représentez? Et représenté na kufelile ki nanga bena donki. Baleki oyo tolati ba musala. Bango ba comment roi ba mama na biso ba nini la loko kufela bena tuka so bo moni pena bien banda matanga ne bana bo mona ngate. Donc il a zaki bena blessé, ngana za sentiment te ba to musule musu ba même ngona sentiment. Donc to kufeli aza icône na ba fille na biso. Donc il y a une présence dans la dernière demeure. Est-ce que vous pouvez rappeler un bon souvenir aux gardés pour la société? Eh bien, il y a madame, madame, pas mon anata l'élitro, donc on a bien abisso, donc à une semaine pas nanga, avant d'arrêter pas nanga, donc sœur na une madame nanga, donc même si on a un voyage, bazara naï, donc pas souvenir eza ebelé to jouer na ebelé to jouer na groupe na ngai na la mama to jouer na bandonzi ebelé to voyager na ebe pas ata moi 4 provinces na donc to fona na ko ba défaut na ego za non mutu yoso to azaka défaut eza te kaso to ya to bani ko lobake no azali ga bien non de mutu yoso to mezala ngai ezala nani mutu yoso défaut na ezalaka azalaka mingi alobaka mate azana mingi akoza na likamba bombaka na mutema lobaka te aya koyebisaka madame nanga so moi likambo lobaka obima kobombaka te po ebomaka donc ezalaka do ba défaut na ende yango wana mais kozala problème bato alingaka te. Mais l'autre auto remarqué après baliwa ba comédien ba polémique ils ont régné tellement que ya mabena ya malamu yo attends que icône tant mona mama bon ça na mona te to ko loba su to loba na surtout netinga na lobby na kasile musuko mona ka ba makambo ele kana ba polémique ba nini na ko yoka ko mona ngati po na za bango me na se me fe na bango na ndenge mabete ya ko swana na bango te to zalaka na bango na bana o babandi lelo photo linga pe bano babandi lelo po bango ba remplacer biso lobby donc c'est ça. Alors ngale musuna mema mo problème moko boye po na contre ka be ba petit belé mais ba petit ngo ba ko contre bango moko baza inconscient bazo e ba telika munine ngo boko bongisa te do so tango bozo lo baka ngona ba miso bato wana ba ozela mino solution te ezate ezaka likambu moi maman eloko lo baka esali nga bien te tozo kana do lele ça va en famille donc bana lelo bazana no ya liboso ba yoka ka batu te soko lo meko lo bana ebo ama ba vie wana d'ailleurs ko to basi ba vida te ba lo baka na ba vie ba vida ngate bonga na vida te ngala kaka toujours donc c'est ça to mo likambo ya liste ni ba liste e komi ko paso ko tanga so ko liste ya bato ba pesa mo eloko wana mo te ko petit ko bimisabino mabe e komiso bebe kufu botsa bambongo bakomo bimisa ba liste ko publier bongo santa ke biaka eloko no ko jira ngo eza ngo sentiment moko te boko tanga bela ki parce que ba kora ni basaki liste te.
fan clan des Jacques de Fleur de passer pour se faire enregistrer auprès de Belinda Tupa. Tosengi na bato nyonso oyo baye na maboke na bango ya mbe bakomisa kombo epai ya Belinda Tuta oyo ya groupe Sinak oyo nyonso ali na Jacques de Fleur na ye aleka epai ya Belinda. Belinda azali na loboko na nga ya mwasi quelque part là. Belinda soki esika azali azala atelema mpo bamona ye facilement toleka wana mpona kokomisa kombo. J'espère dans quelques minutes nous allons débuter avec la cérémonie. Nous savons tous la manière dont nous commençons notre recueillement par la marche d'honneur. Nangonga wana tokosenga na baartiste nyonso soki ozalaki ya kofanda kobanga te place na yo bakofanda yango te oyo kozonga ofanda kaka wana tokendaka biso nyonso liboso ya porte ya mort tobimisi nzoto ya ndeko na biso corbillard cercueil liboso photo na ye ebandi liboso cadre officiel après corbillard biso baartiste tolandani wana ti tokoya kotika ye awa esika cérémonie ekosalama na ngonga na yango tokosala signe to tobanda cérémonie. Nous demandons également aux caméramens, à nos amis de la presse, c'est le moment ya kosala l'interview. Tango tokobanda cérémonie. Et son esprit n'avait rien pour vous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Salaraka, ngale to sola bien mon bon. Donc tu mets ça na vraiment. Sola très bien bon. Comment et je crois que biso ko ka subitement à cause de la douleur qui s'échappe. Moi na moi je me demande des années yango l'artiste à chaque fois bazo kufa. Tu vois quelque part et ça la bienté. Yango wana série moko on a essayé naso to sola kana bandeko. Ezaki na dynamique de médecins, baza au moins plus de 200 médecins. Ba sollicita biso balobaka l'artiste to yokana to bando futa kaka $10 chaque fin du mois. To bando zwa ba soins appropriés. Ba soins les ali déjà so ki ka mutu passe pas OK déjà. Donc au moni le problème avec nous les artistes les photos bunda to zwa to za la vraiment la mutuelle de santé na biso. Biso nyoso ba artiste au moni quand bien même maman Nabiso, la première dame Azouaki, l'artiste mais Azouaki, une partie à l'artiste. Vous remarquerez qu'une grande partie à l'artiste, on a mobilisé toujours l'artiste, Dr Blaise Mobeti, où il y a dynamique de médecins. Ayaka sollicité Biso à Ali, chaque $10 chaque fin du mois. Tu as droit aux soins, toi, ta femme et 3 enfants. Au moins, il y a ça la bienté. Parfois, ça fait vraiment très mal de voir que les artistes n'engagent pas. Et puis, surtout à Néo et l'Andami trop. C'est vraiment écœurant. Et puis, Ngaï en tant qu'administrateur à Soneka, Nazo Sengapé artiste doit s'adhérer à Soneka parce que chaque artiste doit déclarer ses œuvres. Oyebi ke eloko wa mususu ezalaki oyo baartiste boadera bapesaka badura ba $200 ba $100 bamisuku ba $50 mais boya na Soneka bientôt là tobanda kofuta baartiste surtout qu'on va traquer même toutes les chaînes de télévision parce qu'ils diffusent les œuvres les artistes mais diffusent ba œuvre na biso baartiste ils doivent nous payer la musique, nini. Donc, l'artiste est toute tendance confondue. Il y a Beleli Bissous, on a bengi l'artiste qui s'adhérer à Soneka parce que bientôt là,
on va coincer Batunion Soyo, Badifiza Abiso, voire même par YouTube. Il y aura une équipe où ils vont voyager, donc il y a CISAC. Il y a CISAC, CISAC est allé structure et gérer la société à droit d'auteur. Mais il y a Sokoda, Sabam, Sassem. Donc voilà que il y a un nombre de gens qui pour pouvoir le traquer sur YouTube. Parce que les artistes doivent se retrouver. Vraiment, c'est écœurant de voir qu'un artiste, après belle époque, curieusement, vous remarquerez tous mes grichons devant la télé en train de commander. C'est vraiment, ça fait très mal. Il y a mobilisé vraiment d'artistes. Il y a vraiment pour s'adhérer. Donc, pour nous déconner ce souci, une fois de plus, je vais présenter Roma. De ma part, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille. Vraiment, on ne peut que dire, les Bibles et lobby, il faut rendre grâce à Dieu pour toutes les circonstances. Donc c'est Dieu qui connaît le temps et les circonstances. Donc je crois que c'est ce qu'on peut parler. Mais une chose encore, je demanderai aux artistes, essayons un peu d'être réunis. Tout le monde a des querelles inutiles. Au moins, on a gagné il y a des querelles, vraiment, ce n'est pas bien. Et là, on peut beaucoup là, exactement. Millions de réfléchir ça. Donc, toi, tu es déterminé à éliminer tel bol. Donc, il y a des gens qui ont plus de 1000 familles. Il y a des réunir biso. Il y a des gens réunir sa famille. Donc, il y a c'est vraiment pénible. Donc, je vous remercie. Mais il était blessé pour l'empêcher. Ndoki tant mninga pumba c'est yo kozala no simbela ki bilamba en tout cas na kamora na vie lelo pourquoi liwa normal les ala sauter tant que bible so recommander biso to zonga na putulu pourquoi liwa nyonso comment il faut ka bobele mutu boendoki ce n'est que normal hein pour se répétaka na biso ba comédien mais ngana ko fermer bino lelo ke elegra même na ba famille na biso mutu so ka kufa za ba lié ponoko wana la saka musapi. Donc, liwa est normal. Si vous avez un bébé à Moukia Botami Lelo, à ça, il y a un tazo koufa. Et bon, biso bato to sai masumu belé et tout le coup ya masumu. O to so sumu ka tongo me dit pourquoi. Ce qui to tiki mokili to ke ko rejoindre Nzambe. On a ni to tika ba tumba na sima ba tuba ndaba swana. Liwa ezake loko esangisaka bato. Le babiye bobanda okangendo kitaza kutu vivant. Te babane ko kanga ite po ngana za ina kati te ngana ebe kindo ke susite. Na zo prendre onde sikoyo. Ngana prendre ngo siko na bilili. Te ngate po darling. Non, nga ba fan na nga ba ye nga susite to za ina bien. To za ina bien, po susite na ya pe veranga. Susite na veranga na kabamba to vanda pe boye ba copine nga ba yebi. Donc on est pour entretenir ma bonne relation entre petite sœur et grande sœur. Natikala okanga suzine dokité darling pala ta bafani ba yebi akota ba polémique ya muzobati. Nga place oko benda nizana yaka te. Na kima ka musika ba oyanga ba yebi. Donc na boyaka côté o matangeza mbutu mutu ezala. Pourquoi? Toi ko za soudete et puis pourquoi ko za ko benda na ba haine? Yango zomo na liwa ezokota ka se kokota. Pourquoi tu repères ma pinzoli pourquoi tu tracer banzela na matama na biso? Mais remarque moi na salle apparemment ça na clic mort ceux qui ba boy que yo ba na ko jouer souhaiter yango so bena na baliwa pour lulu pareil ba te belé ba kufa pour na ba jara marambo. Siko tema na bi clic à moté moi na yeba pena ko kota profondeur exacte. Il faut ne ba clic mais je sais que na monde à théâtre ba finir peu ba tout le temps.
je sais mais nayebi te eza etulu ku mwa bato ezala mpe na motu mwa ocontacta ojoue na filme na ngai biso soki songolo azanga na ojoue te ezanga te non esama te neti mpo na ngai ebanda na ndeni kende komobi ngai na te mwa casting yo banda kooblige nga ke soki ki ngai naza na ndeni esimba te soki bona bombanda bimemi bo entretenir yango bino mibale kuna na nsima mpo na ngai bozongi bandeko nga mpo na ngai nasangisaka naza chrétienne mwana bantoma neo apostolique ya makila donc ngai nasangisaka ngai nakabolaka te division eza mboka na nga te ngai nasangisaka na bokristu nasangisaka donc ngai motu soki oyo oblige o te boye na boye ngai mpo na ngai elekaka te c'est ça tokosenga nini na bandeko baboya na polémique tout le temps naosenga tosese le fe nanu totika na babanalité wana bafutilité totala te ekomi mokuse tovivre na dernière temps dernière minute bible ese ekomi na suka na apocalypse towela nini mibali basilaka te towela nini mbongo etikala te ka mibali apoto non ka mibali apoto te ata na kini awa mibali ya malonga baza yaya soki bata poto baotika poto baoya kosinstalle awa se ape mibali ya malonga bazali totika no bafitite tokangama bomoko esalaka ke bozala fort union fait la force amour place ezali ezorenie monguna okota te mpo adivise mabepe eya te mpo eluka lidusu edusola ezo espace te tozonga no na nzela tobuka no mabolongo moninga wana problème moninga senga e pardon ekokute o rien ke onga nalataka o susi atiki bilamba combien susi ayaki mwasi alataka mwasi propre susi soki atie babijou na ye atandi nani yo otemusa mpe bokritike ye me tikali non je rends grâce à Dieu napesika nzambe merci na motema pasi Manicole nde kolo masolo nganga ata forme mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan Les cipots se unent chaque soir avant que tu dors, tu les sers. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Les cipots c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses oh. La bessie à Coca-Cola, la bessie à Cofina, la bessie. Awa toza yango Maman Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution. Maman Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer faiblesse sexuelle endurance ezati bazokoka ko démarrer te koswana na koswana Mister Noso beta c'était beau c'est pas bien na benga bon internet que ça ga site na ba non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya ye moko Maman Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge kosalela yango ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza ekomi ebele kokota na site te foko benga ya kobenga awa toza ba mama basepeli ba papa basepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga bassin na yo ekokoma piscine et puis papa bopikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozwa solution kou Manicole nde kolo masolo nganga ata forme mona na ye Mama Nicole yaga Manicole yaga petit tir à quartier donc souvenir ezaki ya respect ezaki mutuel entre nganaye azo respecter en tant que grand ngana azo respecter en tant que petit tir voilà mais lelo par rapport ya ba polémique ko lobama après liwa ya souci yo en tant que doyen icône pe ya théâtre ko lobani bon même biso artiste était même na ba famille ata mutsoki mutakufi
moi bangunungunu ezalaka kaka donc ekota biso na matoi te tovandisa yango na mitema na biso te biso mpe tokoma kobeta yango ntangwa non donc eza famille banungunungu ezalaka kaka soki baosokola basani mpe eninganaka donc voilà. Merci beaucoup. Bon. Comment va te délai ça non, c'est obligatoire telle liste ya matanga. Tu peux ou tu peux pas. Ce qui m'a bimisi yango mabe eza wapi. Kaka pona transparence ezalati. Ah mais oui. Mangana moni gravité un problème yango wana ezati. Non, cotisation oyo ya obsèque Suzy et Kokodioko ezalaki pour bandeko na biso pe ya libanda ba contribuer. Alors na Suzy so moni awa ezana ba corporation to ba plateforme to ba association ezali ba cotisation ebele na bandenge na ndenge na. Bon so so leka makoki na mongongo na ye. Jamais koko cha awo peut-être okokate. Voilà. Merci.
La sécurité MTPC, Bossa Moussa Nabino. Invité le pasteur Briali Chulumba. Nous invitons le pasteur Briali Chulumba. Pendant qu'il arrive, nous savons tous si nous sommes ici. C'est pas aujourd'hui, c'est la cérémonie des derniers hommages. Voilà le motif où nous sommes réunis en ce lieu pour rendre hommage à Souzy Banco. Nous cédons le micro au pasteur Briali Chulumba. Juste 8 minutes. Le silence est prié. Souzy n'était pas seulement une comédienne, mais elle était aussi une servante de Dieu. Prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour glorieux pour ta fille, parce que par rapport aux Écritures, la mort nous introduit dans la gloire. Voilà pourquoi ton serviteur pouvait dire, la mort m'est un gain. Nous nous recommandons à toi, ainsi que Père, toutes les cérémonies entre tes saintes mains, que tu puisses te manifester du début jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom. Toute œuvre qui ne t'honore pas, puissant de l'ennemi, nous les condamnons et prisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que Christ bazali katikati na biso? Est-ce que tokoki kobetela Yesu maboko makasi? Nasengi na Christ so bakoki kobetela Yesu maboko makasi. Soki oza mo Christ place ozali, obetela Yesu maboko makasi. Merci, comme je l'ai dit, Souzy n'est pas seulement une comédienne, mais elle est aussi une servante de Dieu. Ngayo na telemi naza pasteur naye. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et il y a beaucoup de témoignages par rapport à Souzy. Je me souviens tant on a entre autres ma Patricia Toula que j'ai gagné à cause de la maman Souzy. Aujourd'hui la bonne bataille en gagne. Je me souviens que ma fille, ma camarade Naé, maman Betty Manda, elle avait pas bien imprimé, pour venir me prendre pour que les femmes de la Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.